Coucou, boya ebele na sous les baobab. Life together, boya bas to buka, to déraciner célibat, femme seule, homme seul, to longola ba parents ba stress, boya ebele ko s'inscrire, boya ebele botala ba coordonnées yango wana, email na biso yango wana, numéro de téléphone yango wana, boya ebele bo s'inscrire et kozala bien, maman kolinga lisu ozala yo moko te, papa boya to kata lien wana. Tozana nu ebele ba diaspora bozala ebele to lingana entre biso et kozala bien, to longola AVC, to longola ba stress, to longola penza tozala together. Tala kaka soki to leki ba 45 ans ti likolo bana na biso ba koli ba kena ba uni ba université ezosala ke ba parents bazotikala bango moko. Solitude ebomaka malembe ezali maladie moko ebomaka malembe okokufa mbala moko te okosouffrir ekobengela yo ba maladie ebele, ba cancer, ba diabète, ba maladie ebele vraiment bandeko na ngai, ba AVC, ba tension, parce que tu es seul. Alors Nzambe ye moko aloba ke l'homme quittera et s'attachera à sa femme. Alors boya ebele ba maman boya ebele ba papa boya ko s'inscrire na sous les baobab live together. Okozwa mobali ya malamu, papa okozwa mwasi ya elonga. Vraiment boya ebele. Ndeti biso nde naza boyo nga nasambela na Betel, naza mondimi ya Betel, banda bomwana na nga na okola na Betel. Alors na minute oyo pour l'information na bino na opesa bino ke église na biso Betel bandimi baza lisusu te, tonda kosala plainte ti libanda, bandimi baza lisusu te, ba chantre ba kimi parce que raison eza nini, parce que le pasteur a bizan na bango sakana na bango bobanga ba secret na bango ebima ba protocole même. La minute où nous sommes Sertrina, elle est enceinte. Anazema Moïse Mbi. Là, nous avons des informations. Donc, le dimanche passé, pasteur Alingaka Teya, à côté à Té, à Vanda. Église est vide. Quand l'église est tournée à plein, bon, l'église est vide. Il y a une maman. Avant de voir une jeune fille, une jeune fille qui a des talents et tout. Maman, on va dire qu'on a bon, on a pas de mobile. Moïse Mbi a belle, bon, na bango wana. Moïse Mbi a abusé na bango, abusé na moi na bango. Des mamans wana bani, balaka 5 filles. Qui m'a église, baka pécho église. L'église de Bison des ans, des accompagnana. Et pas phrase, il y a d'autres mois kilo l'église. Et pas phrase, on n'a pas comment l'église nae, a joué église nae, en l'autre terra bat na 5e rue au look église mais akenda na restaurant mo du genre restaurant bakenda kokuta la kenda côté bat na 5e rue. Donc c'est vraiment regrettable. Ba pasteur no so mikolo balongwa ka to Moïse Mbi akoma ki pasteur bango tout bako se moquer na pasteur Moïse Mbi parce que ba mona ki kaza mona mukie il est encore immature bako kete ko commissaire pasteur parce que yito yeba ki ba ndeko yemba akomba mama pasteur. Là je vous dis parce que c'est mon pasteur hein. Boke ndete ko publier ba note vocale na ngawe pa ba na bona ngai.